Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mokili mutu pasi bandeko na ngai, mokili mawate, mokili kobanga. Obali ba okritike yo. Obali te bakoya ko kritike yo. Osali mabe bakoya ko kritike yo. Osali mabe te bakoya kaka ko kritike yo. Mokili mawate bandeko na ngai. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na meme libino Ifuku Renate. Comédienne na biso moko ya tongo makasi. Comédienne na biso oyo asepelisaka biso, comédienne na biso oyo ajuaka penza kitoko. Comédienne moko tobengaka mingi mwasi nzambe, mwasi moko ya beauté bandeko na ngai pas possible. Nini ezoleka na libala ya Ifuku Renate. Bandeko nanga avant tokota na mwa makambo wana pona koyeba nini ezoleka na libala ya Ifuku Renate, et ozala bien na nous na sensibiliser batu oyo nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya batoli pas possible, et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga bozwana nu batiti bo vanda ezalaka bien. Masolo ya bongo to vandi na biso tozu batiti to vandi. Côté mususu otie mwa mai na yo, côté mususu otie mwa jus na yo, mwa sucré ezanga nango te. Côté mususu pe totiaka biloko kolia. Ezala bien to landa émission tozo liaka, tozo melaka wana tozo continuer na kolanda pour que epesa biso bulemu te na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga nini ezoleka na libala ya Ifuku Renate. Biso nyonso toyebi mobali ya Ifuku ye wana baza bango mibale. Mobali penza ya vi na ye, mobali penza ya ndoto na ye moko alobaka. Aza mobali ye moko alinga, aza mobali ye moko andima. Donc mobali moko penza alobaka mobali ya ndoto na ye. Bandeko nanga mokili oyo ezaka ki motema mabe. Kandenge na lobaki na ebandeli, mokili oyo ata osali malamu ndenge nini, il y aura toujours de ces personnes oyo bakotele mapona koya ko critiquer yo. Ata soki osali ndenge nini, ezalaka na batu oyo bakoya jamais ko apprécier yo, bakoya kaka balinga kaka basalir yo, basalela yo kaka mabe na système moko ya mabe makasi. Toutaki kolanda ya pas longtemps, Ifuku asalaki émission moko na mobali na ye. Mobali na ye alataki mwa chapeau, donc balekaki na émission ya Ifuku, donc na chaîne plutôt ya Ifuku Renate. Alors selon vidéo wana Ifuku abando pesa mobali na ye ba bisou. Bandeko na ngai nde place ekendaki koyinda. Nde place ekendaki koyinda bandeko na nga batu ba fingi Renate na niveau moko pas possible. Batu balobi ke non, soki papa oyo bayo benga ye papa oyo, pata te ke non soki mobali oyo balobi soki papa oyo azalaki jeune garçon to azalaki muto génération ya Renate alingaki asala bongo te, alingaki amema ye na ba télévision bongo te.
kutuna mobali yango alingaki andima na ye te. Mais viki eza papa oyo bandeko mokili oyo okende obenga mobali ya mutu papa oyo eza pasi. Eza pasi bamosusu baobenga ye non papa oyo kutu aza kutu ata age ya papa na ye te, aza age ya koko na ye. Donc koko ya Renate koko kaka mokili oyo. Pourquoi ebele ya batondimelaka libala ya ifuku Renate te? Depuis Renate abala nako bala kaka après mariage ya Renate mbutu etambolaki na ba réseaux sociaux oyo keno mobali ya Renate azalaki mobali ya Yagabi. Baseka mobali ya ifuku Renate bafinga Renate na niveau moko pas possible. Biso tokanisaki keno makambo oyo esila. Jour kaka bafetaki yane na bango ya liboso ya mariage, c'était au mois de mai. Ifuku aye ko publier ba photo ya mobali na ye batu bafinga Renate na niveau moko. Pourquoi kendo bala tata mukolo bongo wana nyonso tu ezaka pona mbongo zana lokoso ya mbongo yango ozokendo bala tata mukolo bongo. Bandeko na betela bino na lisolo. Ifuku Renate c'est vrai que akolaki na vie moko ya pasi, mais ni vie wana ya pasi ezateke e empêchaki Renate lelo azala starte. Toko bala mobali na ye ezateke mobali wana nde asalike lelo ifuku Renate akomi star to ifuku Renate ayebana na mokili te. Ifuku deja ayebana ki na ye avant abala. Avant abala ayebana ki na ye. Et pour votre information bandeko nanga, Ifuku deja azalaki na vie na ye ndako na ye ya kitoko makasi. Ndako moko ya bien soki okoti penza otalo lobi wow oyo eza ndako ya mwasi nzambe. Ndako moko kitoko. Ifuku azali deja na mutuka na ye ya kitoko Prado oyo abandaki kokumba azomimalaka bana na ye na école. Azokendaka soki aza na besoin ba répétition azokendaka ye moko azokumbaka. Donc vie déjà na ye ya bien ezalaki. Ko salaki aye kokutana na mobali na ye bakomi ko sala vie na bango. Et puis mobali na ye avivraka na ye na poto. Renate azana na kini vu que bana na ye ba otanga ye pe azana makambo na ye ya ba film ya ba théâtre kandenge ezalaka. Donc vie na ye zo continuer. Bien que mobali na ye atindelaka ye ba mbongo, mais Renate pe azalaka na ba mbongo na ye ebele. Pona Renate bandeko nanga pona bino bozo ya kofinga Renate ke Renate kende obala papa koko. Abali papa mukolo, papa moko mukolo ya makasi o papa o normalement ya koki kozala koko na ye. Bandeko nanga na ye ko informer bino. Renate oyo alelande mobali na ye. Renate alingi mobali na ye yango andimaki kobala ye. Soki ezalaki pona mbongo, peut-être na minute oyo Renate alingaki azalaka na kinte. Na minute tozoloba bongo, Renate alingaki na minute peut-être azana ye na poto. Wana penza tolingaki toloba ke oui, Renate abalaki mobali na ye pona mbongo. Abalaki mobali na ye pona mbongo. Renate asi akoli azateke mwana muke. Avant akutana na mobali na ye oyo, akutana na mibali mususu. Mibali kandenge bolobaki, mibali ya génération na ye, akutana na bango ebele, mais andimaki kobala bango te. Bandeko nanga, makambo alibala, c'est vrai, mobali nde ayaka ko proposer mwasi. Soki mwasi pe amoni keno mobali ata soki to balana. Tobalani na biso na ozala nanga heureuse na ndako alibala te, na ozala na ba liberté nanga te, mobali oyo ko respecter nga te, mobali oyo ko chérir nga te, mobali oyo ko protéger nga te. Eza parce que non nasi na koli nasi na bota déjà mibali mosusu bazo proposer nga baba le foka na ndima te. Batuneti ba Renate kande na yebisaki bino aza muntu déjà akola na ye na pasi. Donc alingaki akzongela buzoba moko boye lisusu te. Alingaki na ye akmikotisa lisusu na ba erreur mosusu ya vite. Yango penza alingaki mobali oyo akolinga ye ya solo,
mobali oyo akolinga bana na ye. Renata azala na bana misato. Mobali oyo ayebi koma ko jouer rôle ya kipapa na vie ya bana. Mobali oyo akoprotéger ye, mobali oyo akoya na vie na ye sans intérêt. Lelo to mona na ba monde théâtre kuna. Ba mosusu babalaki ba jeune, mais libala ngo eza wapi ekufa. To mona kata lelo na monde na biso ya ba cronifati. Ba mosusu babala libala o jeune, mobali ya poto jeune, mobali ya kini jeune. Lelo ba mabala na bango ekufa. Ba eko panza bango na niveau moko pas possible. Mais Renate oyo depuis abala mobali na ye. Jamais to ya to mona mobali ya Renate. Je m'excuse à l'écart na ba émission. Pour na koya kolobaki bomoni Renate boye jamais. Papa moko avanda kana kwa na ye, papa moko azalaka na ye silencieux na ndenge moko ya bien. Bandeko, kobala jeune garçon, cela ne signifie pas que non, oh nde libala te. Mutu na mutu azalaka na ndenge na ye oyo amonelaka libala. Et puis mutu na mutu azalaka na ndenge na ye oyo amonaka libala na ye bandeko na ngai. Ba misusu babala ba jeune garçon. Lelo mabala ekufa. Ba misusu babala ba jeune garçon. Lelo ekomika ba miniature na ba miniature. Mibali ba sambwisi bango. Mais Renato depuis abala mobali na ye wapi mobali oyo ayaki ko sambwisa ye. Mobali eza na ye calme. Renata azo continuer na musala na ye, mobali asi a comprendre. Et puis bandeko na ngai elo mosusu bobo sanaka. Renata oyo kandenge na lobaki aza mwana mukete. Renata asi akoli. Aza mwana lobi teke akoli penza ye pe bakoki kobenga ye mama koko te. Kokola na 4 no aza mama, aza na bana. Mutu neti Renate comme aza na bana mwana na ya liboso kuto auti ko décrocher diplôme d'état. Boyebi ke eza na mibali mosusu surtout oyo bayebi nzambe te oyo ya kijene. Mutu na bango ezaka liwenge, mutu na bango ezaka tapage na tapage. Bande konanga mibali ya bongo okoti komema ye na ndako abali yo akomi ko bima pe na bana na yo. Surtout ke Renate aza na bana misatu yango nyonso misatu ezaka bana basi. Ba jeune garçon obo mona. Ebele ya ba jeune garçon obo mona ba yebi nzambe te ba osala ba dégâts moko pas possible. Eza kutu na émission moko na landaki. Ya famille moko bandeko na ngana beti la bino lisolo. Yaya azui leki na ye. Alobi leki comme na vie na biso na famille na biso eza vie moko ya pasi ba parents basi ba kufi moyen okendo vande pa ya batata mwasi ya ba mama leki ezate. Yaka to vanda na ndako nanga komba balinga. Mobali pe andimi. Mwana komi kokola azweki mwana leki na ye na âge soki ya 14 ans. Mwana komi kokola na âge ya 18 ans. Mobala yaya komi kolandela nini leki na ye. Leki alobi pourquoi yo zana yaya na ngai. Alobi soki bolingi bo vandawa, soki olingi penza libala ya grande sœur na yo il faut ndimanga. Jusqu'à ce que tellement mobala bando tia pression ebele, abando landela mwana ebele makasi. Et kokoma na niveau que non muleki aye ko céder pour na ko sauver kaka libala grande sœur, na ko céder kaka na zemi. Botala sikoyo ba makambo ezole kaka na bandako ebele. Surtout que non na bala mobali moko kitoko, na bala mobali moko jeune, na bala mobali moko mbinga. Bande konangai ba déception eza ebele. Renate oyo azotala futur. Azana vision munene bande konanga yebi ke soki na bali ba mibali mosusu oyo bazana maturité te. Mibali oyo bazana sens ya irresponsabilité te, bazana sens ya kozala papa te. Bakoya ko baby selanga vie ya bana nanga. Vomie na bala mobali oyo asi sala vie na ye. Mobali oyo azana épousé na makanishi na ye eza kaka mwasi nanga na bana nanga c'est fini. Azana tawa na teke no na butu akokende soki wapi amela masanga aya kozonga akende soki wapi na basi asala boete azana tawa na te. Yango Renata ndimi ye. Et puis Renata lingi ye bandeko na biso. Ye biso ata soki to ye awa na ba réseaux sociaux to fingi Renate de tout le monde.
to fingi Renate de toutes les façons ye alingi mobali na ye Renate alela mobali na ye alingi mobali na ye bandeko nanga to matato kita tozolekisa tana biso pamba alingi mobali na ye ataka ndenge bo benga ye ke papa koko wana papa wana alingi mobali na ye mutu na mutu azalaka na choix na ye adage moko yebisaka biso le choix et les couleurs ne se discutent pas ezala makambo ya solo yango bomonaka na nzata na nzela mwasi moko kitoko otali mobali boy bokomi komituna mwasi yango alingaki mobali opona nini ayebi le pourquoi alingaki mobali wana boyebi ke lelo eza na mabala ebele basi ebele lelo tomona baza na esengo ya mabala te pourquoi parce que na bala mobali ya kitoko bakamarade nanga baapresiaka ye famille nanga bamona ke openza mobali oyo yebi kolata sikoyo tango bakomi na ndako ya libala ekomi calvaire tellement mobali ayebi kolata sikoyo bando sombaka bilamba nyonso ya cherka mpo na ye azobosana ke naza na mwasi naza na bana ye kaka aparitraka bato bamonaka ye mobali moko azaka likolo yango bomona ata na bandako ya mabala mosusu omona mibala bongo bao balinga kolata bao balela kolata bao balingi sapologie ya papa Wemba yango bomona bango ata na ndako ya mabala balinga kosala te surtout soki abali mwasi deja asalaka omona ye akosi na kokosa ke mobali na musala nanga bavire nga nzoka lokuta avandaka na ye na ndako alataka na ye sapologie ebele komi bongo ba mosusu omona kindumba tellement moi mobali ya jeune otali ke mobali o donc ye na mutu na ya monika keno naza na nga jeune nakoki kosala nga batapage nakoki kosala na nga bavantard nakoki kosala na nga vie omonika mobali donc na ndako ya libala azovanda esika moko te azaka likolo tomona na bakartier omona mwasi mosusu asiliki na kosilika bakomi bitumba na mobali tina nzela mwasi azokipe lisusu te bitumba pas possible pourquoi kindumba ya mobali eleki mobali akomi na kindumba moko pas possible bandeko nanga ezosala pasi pe mawa eosala pasi yango bandeko nanga bino nanu bobali te botika ko juger basi ya bato soki omoni ke mwasi moko abalaki papa moko donc aza mwa mokolo ko juger ye te mosusu aleka na déception ya jeune garçon mosusu a vivre comportement ya mabe ya jeune garçon eza te ke mibali oyo baza jeune bango nyonso to baza infidèle to baza bandumba baza na comportement mabe te eza na bamosusu oyo bayebi nzambe ya solo bayebi kotambola na nzela ya solo babanga nzambe mais eza na bamosusu mutu pasi toyebi ke eza pe na bapapa mosusu bao basi bakola kaneti bapapa welo oyo alingaki abala Naomi Ngolela bapapa ya bongo eza bapapa moko respect eza te papa moko azo se respecter na ye te papa moko na mutu na ye eza kaka keno basi na basi bapapa ya bongo yango bomona ata bato mosusu alobi ata soki na bali papa ata soki na bali jeune garçon c'est toujours la même chose. Ce sont toujours les oiseaux de même plumage. Donc, eza mwa bongo mutu na mutu aza na expérience na ye. Mais pour il faut que Renate na otala ye bongo, elle est heureuse dans son mariage. Aza na esengo na mobali na ye. Alors, totika kobengela mobali na ye papa wana to koko ya Renate. Aza koko na ye te. Aza na ye mobali na ye. Aza mobali oyo azozwaka soin surtout ya bana ya Renate. Oyo ezalaka nango ya motu ya makasi eza mobali oyo azozwaka soin ya bana ya mwasi soki mobali akuti mwasi azalaki na bana en tout cas mobali wana azwi temps ya kozwa soin na bango mobali wana nde mobali oyo babetelaka maboko nde mobali oyo balengelaka soki ezaka mobali kaka mobali ya kimobali en tout cas ekozala mwa pasi mingi pe mawa na motema to na mokili.
bandeko na ngai yango ya mukie kaka nalingaki nasala partage na bino na système moko kaka ya bien, système na biso moko oyo tolobaka na biso kaka chaque jour tokoso makasi. Botiela biso ba commentaire la famille, bosalela biso ba partage biso tolela partage na niveau moko pas possible. Wana bosilisa biloko na bino ya kolia, bosilisa mwa ba jus na bino, ba sucre na bino, ba mai na bino, ba ti na bino to ba café na bino oyo bobandaki komela. Ezala bientôt osilisa émission bongo biloko na biso pe ya kolia na ya komela esili nango na système kaka ya kitoko mingi makasi. En tout cas la famille, bye bye et à la prochaine.